Bonjour peuple congolais. Mbote mingi na bino banson. Ezanga molobeli na bino mama Sylvie. Na eli susu. Tosola mamba mboka. Mes frères et sœurs. Pasi koti na mboka. Mobulu ekoti na kati ya mboka. Ebani sote. Opposant nani azoloba ya solo, nani azoloba ya lokuta. Donc mboka eza na kati ya mobulu. Peuple congolais, tosali ba marche ebele, tolobi pe ebele. Ekomi na tango ya kotelema à la guerre comme à la guerre. Mes frères et sœurs, pona bandana no nalino namoni ba vidéo ebele ezoleka ya mama moko soi-disant azaka na résistance, mais elobeli na ye eza ba résistance te, elobeli na ye eza ya ba combattante, eza ya ba combattante. Elobeli na ye non elobeli na ye eza malamu te. Maman, comment yo okoloba Moïse Katumbi ana souci ya ba congolais koleka ba congolais nyonso? Mais c'est faux. Moïse Katumbi azaki gouverneur na Katanga. Azaki gouverneur na Katanga pendant bambula ebele na Katanga. Ana souci ya Congo te. Le azaki gouverneur na Katanga azoiba cuivre, azoiba diamant, azoiba cobalt, azoiba nyonso. Il fallait ça la ba école, ça la ba hôpitaux, ça la ba société pour comme il pénal dans la souci à Congo. À ça la honte. L'air c'est quoi Longwe? Na Longwe na musala wana. Avec ce gouverneur à Katanga te, soit disant comme opposant, pour les opposants à l'Okuta, à la mascarade, n'est-ce quoi comme la souci à Congo? Après avoir volé, détruit les pays, allez, comme la souci à Congo. Mais c'est faux, maman. C'est faux. Pourquoi, je ne sais pas. Au vandi nanda kunayo, mpia ke koteli yo, ba bengi yo, au créer prophétie. Finalement, ba prophétie on sala combien maman? Zala na motema bo maman parce que ba maman mutu bazala na mawa. Ba maman. Zala motema bo maman. Pe makambo zo bozo ba ke makambo na zo loba, eza makambo ya solo te. Pepe Congolais za sou naïveté maman. Ola muki na tongo sali prophétie na yo ke nzamba la kisi yo Moïse Katumbi ana souci à Congo. En souci à Congo par rapport à quoi? Et d'abord Moïse Katumbi à Congo l'été. Aza Congo l'été Moïse Katumbi aza Zambien. Alors dans la souci à Congo na sens nin. Ayaki ayibi aye asisi ko iba aye ayena no muke ko na diaspora pour apanza biso na kati ya diaspora aller à déstabiliser sur la kati ya diaspora aller yaza na souci na biso ya ba congolais. Ceux qui Moïse Katumbi dans la souci na biso akoko zo ayote azwi yo apesi yo miette po yo oya kolobelela ye. Mama zonga mutuko revient sur terre. Zonga mutu botika ko sakana na Congo ko botika ko sakana na Congo. Mama pena muto bo telemine pa do sala yo pe a do poser ba question bo sa interview na ye donc na mde na obengela binote. C'est pas possible, c'est pas possible. Mes frères et sœurs, maman. Zana motema bo mama. Zana mamboka. Omoni le bozo sala ba professeur lokuta wana e sila nango. Po ba tebele ba timbela bino. Ba timbela bino. Boye ko mamboka la ba professeur lokuta, boye ko mamboka la ba prière lokuta, boye ko mamboka la makambo nyonso ya mabe. Est-ce que vous avez un peu de prophétie? Vous avez un peu de
Pour ce prophétie, il faut ça la mat. Et kokisam. Il y a bien kokisam raté parce que vous avez prophétie à l'okuta, ba bengi okuna ba bendi okune pas Moïse Katumbi, allez, yo kamati à l'ozu yo mbongo, au tient la poche, à l'obimel la télévision, allez, na et l'obelozo l'obela lokwa moyibi, ozo l'obela mbang mbang lokwa moyibi, et zamba la kisinga Moïse Katumbi na la souci à mboka maman. Obi pas sur dans la kati ya mboka. Pas sur dans la kati ya Congo. Pas sur dans la kati ya mboka. Tant que vous vendez na poto, ou la mouki na tongo ke na on abattoir ko somba mi panzi na yo, aloke na ndaku no lambi o vandi po boya ko ba pesa ke moi miette, tikala banda kolobila. Parce que dans Congo, maman mso ko la muka na tongo, akolobila Moïse Katumbi te, parce que la tongo lera la mouki, ebite ba ne ba kolia nini. Aibi kote ba na ba kolia nini. Bana ba kenara classe te, bana ba liara malonga te, misale eza na kati ya Congo te, et donc il y a rien qui marche au Congo. Allez, yo telemi lobi ki Moïse Katumbi na souci ya mboka. Maman, quel souci ya mboka maman, avec beaucoup de respect. Nazo bengo maman. Moi je te connais même pas. Là yo zaki ko régner, ozaki soko animatrice, l'air wana moi j'étais encore à l'école. S'il te plaît maman, arrête. Arrête s'il te plaît. Arrête. Tika ko sakana na Congo ko. Tika ko sakana na mboka. Na ebité bo comme ba résistant ngo, ba résistante ngo, ba combattant na ba combattante, je sais pas. Il faut botter la capé ba documentaire, botter la ka mboka musupe ndenge bango ba bunda na kati mboka na bango. La ko ba lokwa na Afrique du Sud. Afrique du Sud des Alaki collabore à Tazan de Konayo. Ba bomie. Parce qu'elles ont trahir. Ba tout le quoi bino. Ba ta ko lapider bino. Pour bo sakala na mboka. C'était comme ça en Afrique du Sud. Oza collabo, les ba monyoka oza collabo ba bomie yo. Ba zu machette, ba zu mbeli et leur tout ba lapider yo. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Maman, en tant que maman, hein, les cas, la média, c'est un peuple congolais, pardon, parce que ce que tu es en train de faire, vraiment c'est triste pour une maman. S'il te plaît. Mboke za na kati ya Bulu Yeke. Pas ceux za na kati ya Congo, ça ne va pas. Ça ne va pas. Na kati ya mboka. Hein? Ça ne va pas. Nazo mona lelo match ya nini ebeti ya nini ya Léopard ebeti bino ba congolais bolai na souci ya match. Et grand souci boza na kati ya mboka. Ceux qui le Léopard est gagné ndé sali. So pe le Léopard wana ebeta qui est gagné et sali sikoyo nini. Et c'est l'autre. Bobo sa nani bosa la sikoyo nani comme les nani kanachien. Mkonza mboka mino bo sale plaisir que bozui bo gagner match. Bo gagner te parce que makila na 12 millions de morts ezo ganga. Bo soite bo zondeni. Mboka foza ne sengote. Mboka ezala na kimia, mboka ezala malamu. Nde bo ko pe sengo ke to gagner ki match, bo gagner match lelo me lobi wana nzala. Lobi wana baké classe te. Lobi misale ezate, lobi eloko moko ezate. Arrêtons dit. Arrêtons, s'il te plaît. S'il te plaît. La minute où tu as tango que congolais, zoa machette congolais, zoa libanga congolais, zoa eloko nyonso ko zoa. Na mona na Afrique du Sud bazai na minduki te. Bazai ka na mabanga, bazai ka na bambeli, bazai ka na nini mais le ba telemaki. Balobi bon, la patrie ou la mort. Ndesko na tango yo biso ba congolais ekomi bongo. Ekomi bongo. Ba frère nanga oto banala bino bitumba oyo. Na moni kutu ba politicien ya Congo ba komi kutu ko ya na bango ba na bango calmement azongi na bango pe calmement mais non. Mais non. Frère nanga ata soki Moïse Katumbi ba pesa ki bino mbongo. Ata soki bolia ki mbongo soki ya politicien nini. Ma papa bo balukela bango ko bo sope mbongo bolia ki o ya makila wana. Je ne sais pas mais balukela bango ata soki ba politicien ba komi ko ya awa ta ba ki ata moko akufa ki be moko azokaki
tozongela nde tozalaki ko totelema ko bakomi koya na bango batamboli ndenge balingi baye pe bakomi na diaspora bafingi pe combattant baye pe bafingi pe biso bazongela mo bake na bango. Mes frères bituma na biso ezalaki malamu bolanda bamoïse katumbi wana te papa akopeso miette il y a zuba million aye na ba miette pour déstabiliser les sous biso azonga les sous na kati ya mboka pour que les sous cause sous malamu les sous. Mes frères et sœurs tozongela combat ndenge ezalaki tozongela combat ndenge ezalaki mes frères et sœurs totika no makambo wana o nani oyo kolabo tia ye mupandi po kolabo aza mutu akovanda na ete kolabo aza mutu ya koboma ye kolabo aza mutu ya koekarte nde tomoni lokwa mama oyo abimi penda en live oyo kaka pe des mois en personne pour expliquer que Moïse Katumbi ana souci ya mboka mama poni bo sala boyeko parce que na kati ya Congo tant si ovani na poto zoyo kangote po so ovani olai na kati ya ndaku oyako bwaka ngunda olobike nazalaka mutu ya Mobutu ale oyeba pesi yo mukanda social efutaka na ngoyo olali kaka na ndaku boye ale 850 euro lekeli yo na kati ya compte. C'est pour cela que olobike Moïse Katumbi professeur quoi so zaki na situation bato ba na kati ya Kinshasa okoloba bongo te mama okoloba bongo te okoloba kana chaîne dégage okoloba Soriano dégage okoloba mende ba kende parce que pas ça na kati ya mboka na sengi bino ba frère nanga totalement il est temps tango ezokende de plus en plus ezokende kaka mabe mboka eza na kati ya kobeba na ndenga mukete. Congo est comme une poubelle. Congo est comme une... Je ne sais même pas comment je peux dire. Banzele zalakate, classe zalakate, misale zalakate. Osoko beli lelo zana mbongo te okufi na Congo. Mais si tu as l'argent. Mutazo be la maladie ba traiter maladie mususu. So mona mboka modèle wana. Bango moko mikonza ngo baza kuna na kati ya mboka ngo soki ya beli o mona nde ba zoba ole ba bongisa mboka na bango ba bongisa ba hôpitaux et tout soki ya beli akimi mango yeko za soin na poto après lobi Moïse Katumbi na associé ya mboka. Oh congolais mes frères et sœurs, je manque même de mots. J'ai des larmes aux yeux. So na monique maman moko ou bien na monique un frère moko ou na monique auto bundaka mes frères d'élite. De lumbe zara sous-souté. Vous n'arrivez plus à parler dans les réseaux sociaux. Et là, de mon côté, ça veut dire que presque parti, il y a diaspora et combattant corrompu. Baza corrompu ba kena bango. Au lieu de lingue la bateau baza kuna na Congo baza na kati ya nini ya baza na kati ya gouvernement na to lingue la bango boule. Poto badai na kupanza bango. Mais bazu ba corrompre bino. Ba corrompre bino bolembisi komba. Ndambo to tikali ndambo to tikali to telemela bango. Ndambo to tikali to telemela mboka. Ndambo to tikali to zana bomoko. Pona litu nyoso ba kolabo bazalaka na bango. Ndambo ba tikali ata mibale wana to sukola mboka. To sukola mboka na biso. Soki ba mama olamukile mususu boye obina leka pona loba parce que ozokoka kolala te ozo mona ngo lokwa ndoto lokola film donc tu comprends pas ozo comprendre te yango tolobaka kaka pona kotelemisa bato pona kotelema tolala te ndambo etikali tozana bomoko ndambo etikali tozana unité ezaki yanga bino mama Sylvie obundeli ya mboka molobeli ya mboka
Ingeta, le Congo d'abord.